MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Buto ya MDG TV mafuta sika zelinga mnuna grande avec un grand jeu kana kata actualité bandeko ba bolingo. Kande bozomona na ba image, je crois ba tebele ba mona ibilili ya ndeko mwasi oyo. Boko mona ndeko komona Palmira mama oyo abungisaki mwana naye mwana bomoni batie kwa na mbunzu komona Beverly. Plus ou moins 2 semaines passées, la dame aleka qui a ça est sorti médiatiquement pour na koloba ke mwana naza épileptique aza kolukaye et mwana aza porté disparu depuis quelques je sais pas jours quelques jours. Et alerta qui batou et et du coup quelques jours après on nous apprend que mwana a kufiba kuti nzoto nae na zamba bakuti na forêt ça est corps sans vie et vidéo maman nenga baneko lela et puis si passe désolé bisika naza réseau zara et hypertibaka donc ils ont moins beaucoup sur côté de réseau donc image en dans Facebook donc dommage que moi na côté na Facebook pour la bimisa moi ils fallait peut-être nami télécharger les nami bomber là ndene ba fait na salle émission donc dans le baka sans côté la bino ba image désolé mais je crois que te bele pour mon ami maman la biso au bazar en France. Mwana naye abane koluka abungi alors nakolela naye abane kolela lobike a souffrir même pour la mwana épileptique et akoyaka plusieurs fois na mokolo akoyata 2 3 4 5 6 fois na mokolo et bino boy bina c'est émotion des fois ba tozala permo pe na ba maîtrise na ba contrôle te mais quand même tu comprends bien émotion à bateau, ok? Et du coup, à lobby, et au sala, il passe pour perdre moi en été parce que à mon pas si même pour moi en depuis, à mes mazemi, moi, on a botami depuis mon azala bébé, ti moi, on a colis parce que moi, on a besoin mon azali, mineur, taza adulte déjà. Moi, on a colis, et du coup, quand abouye, moi, on a koufa. Donc, quand il est pour moi, on a koyaka. Donc, il y a quelque part au bazate, du coup, moi, je suis kufa. Et ne pas si na école la na vraiment et toucher limité mais ça là qui pensa pas si mini. Alors, moi, on va retrouver corps sans vie dans la forêt, ce qui fait très mal. Et personnellement, on a ça la émission premièrement pour souhaiter ma condoléance dans la famille, pour encourager la maman, pour puis ça y que la vie continue et le ouais ça va pas si mais c'est le oyo tokuta yango totika yango et na meka pe kopesa conseil kolendi sabandeko bomisa na kolanda biso par rapport ya maloba ya maman oyo mais avant na chite na pesa conseil na maman alobaki tata mwasi ya mwana oyo auto sala sortie médiatique parce que faut boyeba mwana ona parents ya mwana o bakabwana non seulement bakabwana mais papa ya mwana o pa kufa. Les papas en question étaient aussi épileptiques. Papa Koufa. Tata moi c'est moi na uti bobima, a sali sortie médiatique, a sali qui émission mo na ba a sali émission na ba chaîne en disant que maman oyo aza responsable, mobile na comme na papi, abote bana soki alobi moi si azana bana 10 plus de 10 bana bazaba tata. De l'été soit solo mamazolo beza penza bongo mais solo parce que en parlant aza au critiquer et aza au finga makasi cette dame bino bobi na ba famille ba mambo ezanga raté et surtout que aza semeki et kanda na eza nini plus alobi nanoke avant na loba mambo kanda alobi
papi abanai ko abuser moi sexuellement bana ko sale ba touchement maman bana ko côté la mobile na ye et tant papa zaina na bo moi à chaque fois bana ko intervenir et vous avez pas problème maman bo belé toyebi babiloko wana na bafamille to mpe na bafoyer ezalaka ebele mais awa mwana si akufi bandeko na nga tolinga juste topesa kaka conseil bolimbisi topesa conseil na badiri ya tata mwasi ya mwana toyebi te so azoloba makambo lokuta to ya solo tokoconfirme te azoloba ya solo tout comme tokoloba te eza ya lokuta parce que eza babiloko toyebi ezalaka. Mais est-il que na koloba na ye aza na se akanda et babiloko mingi azoloba ezotenir debout te kanda na eza nini alobi boye Palmira atanga ye koluka mwana alobi ke mama na ye apekisaka ye abotana mobali oyo mobali aza épileptique mobali abelaka epuis abakisi alobi famille nini kosepela na biloko wana. Donc c'est clair que qu'on se déchaîner nae et ça par rapport à ba propos ya ndeko na biso mwasi o déranger famille na bango pour na bango eza neti insulte. Donc déplace dans zoloba ke il se pourrait mambo azoloba pe mususu eza la vérité. C'est vrai étant ndeko ya papa ya mwana wa kufa et pour ça là est toujours pas si mais est-il que il y a de ces réalités et vérités où existent ka nde lo konga na plus na bete la CTP na pese la conseil nde ko mwasi ta mazole la lobi boy soki na yokara mama na nga nde makambo ezate tangu azobima na papa ya mwana oyo wana na baboti te se mekoti te mama na ya lobaka na ye Palmira mobali onde na omonela ye a maladif ko kata relation oyo parce que ça pourrait te créer des problèmes à la longue. Bino bobi bana basi soka sia lingi nyonso bolobetali bino ayoka te naninga zwazemi naninga bota souffrance ebanda azana se apasi nga zo comprendre c'est tout à fait normal aloba yango na caméra ezalaka et famille mobali wana c'est tout à fait normal ba sepelate. Mais est-il que eza makambo solo parce que la sœur des défunts ya papa mwana a confirmé que nous on a bango za épileptique akufa na épilepsie siko bo condamné Palmira ya nini mama na yakosa mama na kosa kate mambo ya lobi akosi akosite nde lo nga na ena pesa conseil na bana basi na bana mibali na sina loba makambo na salela ngo même émission baloba munoko ya mukolo lumbaka solo mais bimisa ba vérité mobange o aza kovanda amona wa musika koleka mwana aza kotelema soki ba parano ba pikisio mobali moko to mwasi moko ya yoka peu importe ozo mona na miso peu importe ozo kaniso na to langwa bolingo mabe et na suka nango baboti bazala toujours en raison 99% baboti bazala toujours en raison. Ba mama kala batata kala so balobi no ta keba na moninga wana keba na moninga wana keba na mwasi wana keba na mobali wana keba généralement to yo karaté et ba conséquences ezala lelo oyo to ki kolela ndeko mwasi to ki regret mwana lelo akufia ke mwana ba mesanaka malgré handicap na ye malgré ce qu'elle était mazaki mwana na ya botaki abokole na pasi kande moya bande koloba na pasi mwana koya kandi kande baloba nzoko alembaka minu na ita ndima accepta amema mwana ana bongwa do vivre na yende ngwana et un matin alalela muki mwana na kufi bakuti nzoto na zamba sans vie pona ni po ayoka mama na ite soka ayoka mama na ye nanga bota mwana ate ne paso amoni na vie na mwana wana alinga mona yango te. Que cela nous serve de leçon mes frères et sœurs mwana yoka kababoti ba pétition moi si ba pétition mobali yoka malheureusement moyena ça l'émission moulaye ezate na meka kolobela sur ba cause ya ba refi mingi ya ba mabala dans nos familles ba raison za plus spirituel et ils ont ba conséquences moko ya osakana te ndimelanga mutu nyonso atelemela famille
po bapekisi mo sito mobali bondimela ngai balonga kate bitumbano okolonga yango te nasalela ngo émission bato balanda ngai période ando sala ba live mingi bah plus ou moins 4-5 mois passés 6 mois passés je crois na ba ba live moi trop la chaîne na awa je crois que ba été auto le cas année passée na ando sala ba live moi mingi et na lobela maambo wana na circonstance ya liwa ya moi si ya dola garçon oyo ya artiste comédien ba uta ko bala na poste juste ceux qui 2 jours ceux qui 3 jours moi ça kufi ba lobi wa beta ki okoluka mo so kika na chaîne na côté ba live mona ba émission mo na sala et sur le yango quelque part au mona yango donc la meka ko expliquer ba réseaux applis spirituels et na côté la mozindo isa et ni le mot tellement moulay de son afungolé moi ils a compliqué peut-être dans les jours qui viennent on en parlera mais bref message à retenir les acquis so a peki chez moi si to mobile yoka c'est vrai ça bolingo ça là toujours passé mais yoka parce que oloma bitumbana te et okolela na suka eza blague te c'est ça maman na peki sakai ya la ndara bolingo nzoka mobile bane bolimbisa ezali insulte te mais ezali vérité hein donc eza toujours ko sepela n'a pas si à mototé mais c'est ça et des causes maladif et créer là qu'il y a un problème et puis voilà donc les lots ouais commis courage na maman Palmira ma condoléance na famille Mobimba et quand à tata moi si so ibilo wazo le solo je crois que émission on a tout ça en trop et babilo kwa nezala ka ba famille voir même baboti bango mo tata boti mwana yazo simba mwana to lobaka na ba mama ke zala mwasi ya maele mobali azo simbelo mwana azadi nya uza mobali na yote okufela bolingo okufela bilengi lobi yo mtoza perdante donc en passant tu as son de m'avoir maman wana mobali moko ezala za papa mwana ezala kuta bana kokuta et kana ba tendance ya mabe yo yebi to constater to bana ba yebisaki yo kozongo à la légèreté pour ma relation pour protéger tes enfants moi na kalazala te mais mobali akalazalaka tu risques bana no ba ina yo lobi ba kokola bon ma olekana bon na nzela pona nini parce que protéger ba moté parce que ça mo boti ya mabe. Donc c'était ça les messages. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement si MDGDT vous en foutez ainsi comment c'est la grande dame. Tout le monde aime balasima des bonnes choses. Merci, au revoir. Bye. Natangi na histoire ya monde na monité na lukina yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore kalala yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase tanzoto poyo bikisanga ukitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu uzali zambe onkote ya okani na yo uzali zambo bongwani te Yesu Yesu uzali zambe mokotea ukani na yo uzali tambo bongwani te Yesu Yesu
Jésus de Nazareth. Amen.